www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege moyo lele, kembo yo mama alege moyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele, poto na ozana kembo alege moyo lele. Na pesi mbote ngande kona bino na komba Paola ishengeni London. Babi mwa sonza na zwata ya kokewa ina ne pa yana mokili. Ngolo epesa mi moto nyonso te. Na pesi ba merci e pa Queen Elizabeth II babi. Queen Elizabeth II. Babi Queen na biso Angleterre quoi. Yo na zo sala Schengen azala. Si je n'allais dans le blâme, c'est bino ba journaliste internet ya kini. Bino ba fille internet ya kini. Bozo comme ça vous savez pas nini respect à sauter. Bozo na respecter, valer comme si la bino boza basi, faut aussi respecter. Tant vous on pèse ba information na internet, bon on pèse ba information avec misala na bino. Ba vie privée na bino et ça à côté et ça la batute, ils ont la population, ils ont la internet, parce que spectateurs, ils ont qui peuvent monter. Beaucoup de bunda, beaucoup de coulons n'ont quoi. Bino va faire internet. Soit disant ma fille, parce que ma soeur n'a pas validé, ma soeur n'a pas beauté. Beaucoup de coulons, beaucoup de mecs qui coulons dans internet. Bon arrêtez ma comme n'abino bozo sala wana. Ba groupe pas bozo ça l'autre groupe est tel et ça c'est instinct surtout ba groupe monsieur bozo me pesa ba comme ba américain est-ce que non ba américain ba américain était bon pour ça pembe na comment de no pesa na bon pour ça na pembe na tamu kiete ba na mbongo ba milliardaire ba na ba mbongo so ba mbongo ba na ba ndako ba voiture ba me ba téléphone à cher ba na ba car à cher siko bino ça peut nous faire un bien. Mais tu vas se faire un bino. Vous pouvez savoir information, parce qu'on a bino bien sûr. Ça nous faire un bien. Qui coule non pas même sur internet, tu veux m'en cobunda, parce que la mi bail. Pourquoi pas tout là, on t'entend on comprend des bino pété. Pourquoi pas tout là? Pourquoi me ko wala ba mi bail na internet? Vie privée na also wala mo bail na o lo ba na internet. Ya ça instinct. Et ça instinct. Bon luka ba mabala bo vanda bo se respecter. Oko pe ko bala so mo bala ndimi musala na yo akoede yo ozo osala musala na yo ozo ko mi pesa valeur. Bo tika ba makambo na ke bongai le mo pe ba finga ya bino ba sekara bino ba commentaire oh français zate na toke no wela mo balo ke no ko bunda. Zota dictionnaire na yo banata ko tanga ka mo français na yo banini e ko ta ko malembe so pe français pe za la kisa yango parce que ba sekara bino ba finga ka bino. Bino ba fille internet ba journaliste na te so na ba facile ka mo tanga ki bo bano wela mi bal bole kaka na internet bo ba parti par là na ebité pour ça on a rando na collègue na nzimito okende tina TV kuna so sala mana TV okende ba n'importe quoi mo kola TV olinga ngote olinga buzo ba na wana te mais comme tu es dans internet o lo ba n'importe quoi mais yeba ko za moi so za maman. Maman te zaka foko maka de longa ki maman non. Oza déjà maman parce que bébé tanga zo bota ma déjà za mona moi c'est pas bien déjà maman. Moi na mbébé tanga zo bota ma déjà pas bien déjà papa. Bo si respecter bande konanga basi bozo sala ba misala na bino na internet bozo sala bien. Bozo pesa ba information bien ba bazo linga bino bazo sepela na bino mais les mots bozo kiti sa valeur na bino bozo kiti sa valeur. Bozo komi kiti sa. O soit disant ngai boy bato ba ndima bino suta ba mso ba beta la tolo nga mwana papa na nga za ba moyen boy na o comment est-ce qu'on me foutait o comment me foutait yo papa na nga so cadet papa na nga za ba moyen le pan na mukanda mo du pan na maboko na nga mais ce comment ko futa ce que le pan ngane kewe
Moi que boza bata lokuta. Hein? Boza bata lokuta. Boza bata vérité bata bosolo. Botika kikuluna na internet. Soit disant na ba journaliste. Botika kikuluna na internet. Bon mami kikuluna ti na internet. Vu on eza bien te pona bino bana basi. Eza bien te bo si respecter, bo mi pesa valeur. Ezo senga pete boza ka bokanga ka maboke ezo senga te. Muto mpe faza pe na vie na emo boyo o batu pe batia akate ba yebi vie na yo te, ba yebi position na yo te. Hein? Bozo sanga na trop bozo mi pesa ba position ya wana bokomi ko swana, bokomi ko wala na ba mibali. Parce que bozo kokanga na trop, ki songi ko ti trop, ba yo malobaka mwasa tonga kamboka te pona makambo. Tango zali na bino mutamuna kwe na ye makambo ezalaki te. Bandaka bosangani kaka buzobe makasi. Buzobe makasi. Shenga nazo beta sete botika buzoba na internet. Bosala musala nde. Batu bana posa ba ka ba information. Oh nga na yamba boy, na yebite so boza pe ba couple couple ballon d'or on peut ba pesa bino na yebi na ngate. Ko yamba ta artiste to yamba star, c'est rien. Eza musala na yo, fo yamba ngoti. Se yamba bango, eza musala na yo. Ko beta tolo te parce que yami no pe Jésus to yami no pe Nzambe te. O yami ka mutamuki lokola yo. Boli pe ko respecter ba star bo yamba rapete. Boko mika mindo ko choko bo maneti bo kokana ba star, wana bo kokana te. E kare ya musika fo bo respecter ba star, ba artiste. Ba artiste mboka fo bo respecter bango. O yambi artiste faut respecter parce que boza même valeur te, boza même boza kutu. Et car eza musika eza mulai. Shenga nazo beta sete bino ba fi internet botika. Patu bolo ba merci na yo. Nati Diamond na mutema na yo. Freddy Kamba, Philomena, bambote na yo, Eric bambote na yo. Mon vieux Colivilla bambote na yo. Gilis Bakala. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela. Moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.